Tokotala ba mama na ba papa. Michel Mayabo Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. YouTube awa na lekani vraiment pona ko senga mino surtout bolimbisi asenga no bolimbisi parce que mino mokili mobimba oyo bozola na ngai na senga no bolimbisi parce que ndenge nazalaki boye parce wale azali papa na ngai parce wale azali papa na ngai oyo nzambe alakisa nga na keneko mona ye nake komona ye nyonso ebane kokende nango malamu mpe nyonso ezalaki malamu. Alors bino tango boye yo passer Kadima Koyi, passer Léon na passer Brown Coin butaki Canada précisément à Montréal. Tango komi ko benginga oli ke non témoignage wana zo sa passer wa ça trop célèbre vraiment bango balinga passer wa ça te comment c'est fait kingana kende olingaka na ça ba témoignage pas passer wa et puis na za pas passer wa ça yango. Vous proposez un bongo $30,000, vous payez vous tenez $1,000. Alors les $29,000, c'est qui beaucoup de ça comme avanti, vous avez un téléphone, vous avez un bâté, vous avez un poste vraiment attaquer un ça Nathalie, vous avez un banda, il y a besoin de bâté, il y a un assaillant de la moine oyo. Akendaki, puis à zone pas papa naïe, et la série pour c'est un aboli ici, et pas papa la Walesa, dans mon dion ça vaut la nangaï. Papa wale salimi sanga na zamu na yo vraiment na kokiko ba makamini te na papa na mwana na yo timbisangai mukili mu maboli misangai ça de rêver boli misangai vraiment na zamu na bino ba biloko nyonso batinaki na luba yango ona bimisa ko bebisa valeur ya passer wale ça vraiment yango te. Alors oyo nyonso tozali ya continuité ya musala soit disait ba prière na ngai ils m'ont passé à Rolandela ngo makamususu na kanisi Rolanda ngo malamu ta on ke pas papa boyoka o na koloba na o ekozala j'espère que nous tous satisfait pour comprendre que ba iko etobisi ngai na ba mbongo na passer Kadima Koyi na passer Léon na passer Brown Coin oyo autaki Canada na Montréal on a 5 millions tout bolimbisi na seno bolimbisa ngai ose na bolimbisa na bato nyonso ba yinaki ngai ba bolimbisa ngai nazo maboka papa na ngai Claude Kabundu walesa oyo ayambaki ngai to na otaki na monde satanique oyo pe akoza na ngai ti na koyeba bonzambe na kokisala kosenga oyo ezali ya kosalela nzambe taki serviteur de Dieu yango wana na ngana salo bana mokili mobimba bolimbisi obenga me passer wa isa ba téléphone oui c'est bolimbisi mona c'est bolimbisi moni na bozomona masusu na ba loko masusu na lobaki mwana mika metalaki mamaki mamani za ba mo ba passer wana lobaki na sala yango poke ba luka moya ya kolonga valeur ya passer wa isa ezala te neva makambu oyo elekanaki kolika kobelisa témoignage oyo ezalaki ya vrai oyo nga na salaki témoignage wana ya vrai balukai moya ya kolaba ba moyen ba nuit non mais le quoi témoignage là qui vrai mais ba témoignage ba ba ko pesa na on hotel ko loba yo na YouTube awa ezaki volonté na ngati ezaki volonté na bango ba ki na mbongo $30,000 ba tiki $1,000 alors bi ba yana $29,000 et puis ba otika mutuka ba otika na ndaku biloko anyo surtout ba pesi ya moté nde ba pesa nga ba idée nyonso bo mona ne ko lobana ezenga bango ngai te ezali passer Kadima Koyi passer Léon passer Brown Coin
oyo autaki Canada précisément à Montréal. Donc il m'a dit pesa nga idée ya makambo ya maki pona koluka façon ya ko déstabiliser kombo ya passer ka bunawesa. Et alors on a déjà moi na wale ça devant c'est ça on a comme surtout et des canaux très bien 5 sur 5. Yango na micho la ça nous que nyon surtout pour ça qui na Singapour na ko ça kombo ya passer wale ça na lingi yango te yango na dévoiler yango na mutu nyonso ayoka yango parce que naza déjà mwana oyo naza na nguya ya molimo centre oyo papa nga walesa akotisaka biso tango nyonso na balosambo na ngoma nyonso na baveye na banyonso tout akotisaka biso ki kala mingi te bomona ngai gi nguya nini oyo na kobima nango pe nguya nini na kozala nango oyo papa nga bénir nga nango pas donc so ko bénir ko bakisa so nguya pona liloba donc dès que na aussi saka makambo nyonso ya kotanga tututu nde bokomona esika oyo ke ngai gi na koya kotelema mais na esinoka botika système wana ya kolinga ta nyonso ko décourager bato oyo baka epa ya passer walesa botika pe système ya kolinga ko bebisa réputation ya passer walesa en tout cas na la première passer walesa te ezaki bino ma passer na tango zebele na tena nga mi bisato wana les restes étiquetés dans soit passer walesa ngai mona yese bakoma bato aso ko linga na dévoiler avant de passer wana Kinshasa ya minene bazali awa so bolinga passer a kolinga na dévoiler bakomona na ko dévoiler bakomona bino po eloka ko boma na kati ezali te nazo maboka papa nga walesa merci beaucoup bolimisi mbote na bino nyonso mbote mokili mobimba ezali ngai frère Corneille sida mbongo oboyebi problème nazo lobele ezali vidéo au Bozolanda ezali vidéo ngamoko proprement dit na filmaki Gimoleka et par rapport ya ba déclaration na une émission où ya hotel pour sala ya suka na landa ki amona comprendre ki vraiment comme na posa soit ya kozonga la vraiment nzambe des intéressant ki ngana luka pena kotana na ye na kotana ki na faiki arsengi ba pardon ou aseka ko senga enfin que na papa meka kolimbisa ye na onyo so bande ko teni comme propos na télévision bon na mona que vraiment que il est aussi bien té et puis na saki que notre inaka ya ko sala un peu ma vidéo moko oyo ko lakisa mokili mobimba bana mokili mobimba ya monde entier oyo yo bakoko ko mona yango soit balimbisa pe yo pona mabe yo salaki. Donc c'est un peu sa raison pour laquelle on a sorti vidéo wana afin que pardon aye et comme appelle na mato ya papa na bato nyoso bayebi papa bakoko benga ye basengela Gimoleka pardon de la part na ye. Donc c'était vraiment ça. Tant on peut na yeki na ndako bon tellement na kutaki un peu situation un peu critique quand même na za mutu na ouais kotique bote na zo ki un petit $100 na mega ko aider nango parce que na kutaki pas vandi na ba azo sala ba biloko na ye mususu ezaki un peu d'unité ba diambo amela ko isala ki mutu na ezala un peu troublé pour il peut dire quelque chose dans la télé et demain ils me contrediront les sous donc pour vous dire que non c'est déjà juste un message que ça déjà un sous frappe ya nzambe. Donc bino ba pasteur vraiment on a coupé ça sous message ba pasteur en Mboka Congo ba pasteur mon kilomètre mais pourquoi vous la kaka walesa abandon de défense et après bino boya na ba autocritique et sa dignité quand même hein et pourquoi vous la kaka walesa ya osala likambo pour que bino boya na singa boya ko influence aka bato ba témoigner ki bato ba sala bolanda ba sima na tuma ba mbongo na mike mbongo na bino mike non et ça valon mingité vraiment na après ça qui na problème on a té na après ça likambo on a té no moni vraiment na za kuta ko sala vidéo té parce que na zo mona ngo za ngelo té na zo mona ka za na ka ba buzoba tout consort. Bon je n'ai pas compris ngai bato ba publier audio par rapport à une étude à ngai bazu Gimoleka azu ekiri na ye bato na ye basali en sorte que non ba imiter fona ngai lokola kinga neto sala conversation ezangaité ngai frère no Corneille yo nazali frère en Christ oboyebi donc ezanango na ndenga mabete donc naza kwa kise ba passer au moni biso tango to yaki na centre de réveil spirituel ezaki cause ya frappe qui cause la frappe au diable la frappe qui entre Gimoleka nangai ngala bado kasake Gimoleka il y a des solutions ndenganga ya sola bulu kila ba solution to soit qui échec et même qui biso kutu ya ko sala 45 jours de prière successifs ya ba butu ya molili ya ko senga diable en fait que pour na renouveler ba contrat na ba Gimoleka et simba quitté na koti ba 45 jours et pas na Gimoleka interné na ndako na e na bande pané 45 jours tozola la muka place moko
pour nous renfort à diable pour nous renouveler le contrat dans mon azaki dans mon ligne simba quitté mais tant on n'avait pas Jésus-Christ tant on n'avait pas Jésus-Christ nous avons valé ça dans une victoire la komola na kimia maintenant je sais kimia je suis en paix donc c'est un peu ça les vidéos nous avons publié en haut pour que ban nous comprendre au yo et so les kanakati na libote ya bana na Nzambe. Donc c'est un peu ça. Bon, et le mot sous n'a pas déclaré bino ba pasteur bouti ko sala ba biloko wana, ils ont vraiment mal milité mais ceux qui na tenir ba proposer ma be mokile mbimba bo comprendre ngai et ça lenga pe bien té. Banda bo banda ko landa ye, pasteur Wallace bo banda ko bundisa ye depuis banda ministère bino ba pasteur. Abu bo banda ko bundisa pasteur Wallace depuis banda ministère ti lelo boko ka payer. Est-ce que bo lembate? Vous comprenez que nous sommes un vrai Dieu. Nous sommes un solo, nous sommes vivant. Nous sommes vivant ou à Salaka. Botika babiloko wana bino ba pasteur. Bozolanda. Bobanda côté les melaye. Bolobela ka sérieux. Bosalaka ba commentaire à bozoba. Bofinga kaye, bo critique kaye. Wallace azali moto nzambe a relevé. Wallace azali ministre de la défense de Jésus-Christ. Wallace azali moto nzamba tomboli enfin que ameka kozo ba prédit perdignance ya monde pour que ba mon elongi na nzambe ezali mission o nzamba pesier lokola na accomplir mission wana te boko bandaka ko finga boko no mona ka makamba minene boko mona ka mama minene zo salama l'état bozo finga l'état bozo critiquer l'état bozo sala ni bozo pesa si ya zo mataka likolo en tout cas na zalombe nazali mona na nzambe fils de Wallace nazali fils de Wallace donc namona nzambe ko ya mobishi nzambe wa salaka pembena mosala nzambe évangéliste Claude Kamundu Wallace. En tout cas na lingi bino tout le monde entier mokili mobimba na pesi bino mbote ciao. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.